passeport ni tokinaka pa fie na ye oyo asalaka makambo ya passeport wana ntango tokekula fie na ye alobi nanga Magali osali mpe bien ndenge oyenga na bande kobenga yo nimero na eleka sutu chanza nimero nga bisi ya papa asia nimero mpo nakoma de na fie na nga yalinga nanga susu ndeko na bino te oyo makambo eza awa mobali na alingi bozonga na ovoyage okende Brésil nde ka bopreparaki voyage ngai se ngai tozonga na suye deja koma de na mwasi po akoma de na mwasi fille wana banda kobima ne na ndako na nga akoma kobima ne pe na tonga na bimi na ndako a remplacer ka fille wana na ndako nga kana banda kozala na ye fiango yebiye na yebiye komo na nani azepe komone zaka jeni yasa mobali ye mwa betelanga bavana na mobali ndako moko inene alongolisa mwasi bazeni alongolisa mwasi bazeni inene 5 ans babali alongolisa mwasi bazeni mobali aza adeba na makongo ya 5 ans soki pene 3 ans oyo bango kutu bazala na ye te omoni masiko mamoro biso toyebike mobali na bino kaka amema mwana amema ange na bato akenda botama mpe basala nini bakoti États-Unis Magali tika kombo na nga Magali wa mokolo makasi wana tikala ozala mbanda na yo te na tikala mpe koyeba yo te oyo ekomi tolingaka te ekoma mutu moko te alinga abota mwana ye polobi mwana kufa toyebi mwana azwa problème en tout cas nga naza kozi eloko moko te naza kozi eloko moko te yo tikala omona nga te nga na tikala omona te me yo oyebi na kati ya mutu na yo bien obanda ofinga nga obanda osala nga baaudio me nga te jour moko te nazwa telefone na nga nakomela yo nafinga yo Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ko mobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez
Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona tosolola. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek. Na esaka bino chaque fois masolo tobetaka awa ezalaka mpona konuire bato te mais plutôt mpona kosunga esika ndeko akwe yo okweya te esika mpe ndeko areisisaki yo mpe oreisir na cadre kaka ya kotombola communauté na biso africaine en général mais particulièrement ya biso bato ya mangala. Ça fait pratiquement 2 ou 3 semaines internet ezalaki bouger na drame oyo esalamaki bongo na Brésil. Otalaki tolakisaki bino toyokaki tomonaki na bilili epai wapi ndeko Magali, jeune fille na kombo ya Magali, bakataki mwana na ye mutu epai ya petit frère ya mobali na ye. Wanze bona Brasilia boyokaki lisolo ndenge Magali toyambaki Magali a expliquaki comment est-ce que bazalaki na Luanda na Angola yena mobali na ye comment est-ce que ba voyageaki mobali a voyageaki liboso. D'abord mobali alingaki a voyager na mwasi na ye kaka mobali auté koyebisa Magali ke no moyen na voyager ngai moko na yo ezate nde tobalani boete ekopesa problème na famille tika na kende pe na leki na ngai. Alors leki na mifi ba voyager ki na leki na mifi d'abord parce que passeport to Magali azoki moins retard. C'était prévu que Magali c'était prévu que mobali ya Magali ba kende. D'abord on a leki na ye o yakataki mwana na ye mutu bakendaki Brésil et par après Magali ayaki Kolanda. Na kati ya liso ya Magali na kozonga sabo mukebo yoka Magali bane koloba une certaine fille parce que na Luanda boyokaki Magali o atalaki solo Magali te azonga bongo na site na biso otala bongo Magali a expliqué très bien. Na kati ya maloba Magali bane kotanga kombo ya fille moko boyi. Jenny Yassa nde tangu ye Magali bakabola kina mobali na ye mobali akoma ekobima na Jenny Yassa wana. Alors d'après analyse c'est comme si ekomaki complice Jenny Yassa asalaki na leki ya mobali ya Magali pona ba éliminer bébé Neymar po Magali atika na maboko pamba comme ça mobali ya Magali bakoki kozongana na mwasi na ye atikaki na Angola Jenny Yassa. Toyoka kipe lisusu ndenge Magali abandai koloba ke mwasi wana Jenny Yassa abandai kobenga chaque fois kotinda ba video ya mutakala epai mobile na ye na Brésil. Alors biso nde tozalaka preuve la puis na Radio Lokole tolinga kotika ndenge wate tolinga ito luka toyoka ki lito ya Magali ba tout monde entier bolandaki Magali oya ko condamner oya ko compatir mais sengela ki na biso peto luka jeune fille wana mususu Jenny oya tikala ki bongo na Luanda pona toyeba vérité ezali wapi tokoyamba pona bino Jenny lelo bokoka Jenny azana makamba ko ba vérité biso ko ba mingi te tokoya ko ba na suka bokoka Jenny ndenge abimisi ba révélation mususu oyo ngai na bino boyeba kite ndeko soko koti osabone ba moko okoti osabone et puis au partager dans ba chaque fois masoto betra awa ezalaka pona biso moko te mais pona ko sunga kaka communauté. Voilà yambo tozwa Jenny Yassa na lingito rafraîchir nos mémoire na boyoka na lubino moko na munoko na bino. Qu'est-ce qui s'est passé pour réfléchir mémoire makambu oyo Magali alobaki sur Jenny Yassa et bon tozonga tona na Magali et puis tozonga mais ba comportement mo bizarre ba comportement ndenge nini ba comportement ka desa na mobile so mo sa comme la zem ndenge linga ba libanga ko betanga ba bilo mo ndenge wana mama ko ngata amone ko na bi doka peto
zemi mobali abandika kobeta nga kofinga nga abimaka na ye azongana na ye asala ba 4 jours azongana na ye te ale jour moko na ye kolala na ye kozwa décision na bi te soki nafandika mwa mbali oyo nazema ba voyage na zemi na nga oyo ndenge asimba nga nzoto jour mosusu akoki kosala nga mabe nde nakanga na nga biloko na nga nabimaka ntango nabimi nde nabimaka banda kobela ntango nazongi mpa bandeko na nga nde nayaka kobela zemi nakosala fortement zemi yaka kobima mais ezalaka deja zema 5 mois nde mpe bima bongo ekomplikanga nga mpenza nabelaka makasi ale nde mpe nafandaka mpe na bafi na ngai ye patikali pendant 9 mois ya 2020 nyonso donc toboyanaka neti na bafevrier ti aye kolukanga na novembre tofanda infation moko ayobenga camarade nanga moko oyo naobenga nango magali ezoleka te camarade nanga lobi problème nini isu na magali tika magali afanda na vi na ye otinga na linga nga na voyage nanga me naoluka ye nazongisele passeport na ye mpo nde nakenda bongo atikala kokanga passeport nanga mpo ye moto abimisaka visa alobaki ozongisa passeport nanga te nakolukaka ye pete natikaka passeport ko aye kolukanga camarade nanga biaki okoza makambo ozongisa mikanda na ye nakobenga ye nasola ne soki andimi comme ça nga nakobenga yo oyo opesa mikanda nde mpe kamana nga yo obenganga nga bia botika mwa mbala natikanga na fi na nga atikanga moni nafana na nga boye nafana na nga kimi nalinga ngo ozonga na suna ye te bamoko kamana nga yobi te magali oyo eza passeport na yo na miniti oyo angola ezokema be soa passeport na yo tobundela tosala nini tolonga na biso mboka oyo lokwa visa na yo ezanga moninga na wana komona ye nani komona ye Pamela Bitota aza na États-Unis alekeye mpe awa ngamu nayambaki na Brésil mbala moko na ndenge mpe camarade nanga tokende tobenga ye ayebisi biso ke toki kozwa passeport nde tokendaka mpa fie na ye oyo asalaka makambo ya passeport wana ntango toke kuna mpe na ye alobi nanga Magali osali mpe bien ndenge oyenga na bande kobenga yo nimero na eleka toshanza nimero nga bisi ya papa asia nimero mpo nakoma de na fi na nga yalinga nanga susu ndeko na bino te oyo makambo eza awa mobali na alingi bozonga na bovoyage okende Brésil nde ka bopreparaki voyage ngai se ngai le tozonga na suye deja koma de na mwasi po akoma de na mwasi fi wana banda kobima ne na ndako na nga akoma kobima ne mpe natonga na bini na ndako aremplasaka fi wana na ndako ngaka na banda ekozala na ye fiango oyebi ye nayebi ye komona ye nani azepe komona ezaka Jenny Yasa ye mpe kaka congolaise aza congolaise mpe aza mongala lokwa ngai allez-y Voilà, nalingaki boyoka esika Magali azokotanga kombo ya Jenny Yasa. Jenny Yasa wana nde sikoyo azali invité na biso, ye pe alinga loba, papa Fisto ngana kolekisa boete na monifone eleli Jenny alingi a s'exprimer droit de réponse na makambo oyo na bapopo oyo Magali atenaki vis-à-vis ya ye. Toyoki Magali mwanda mbase so lingo Magali mobimba foke na chaîne na biso radio lokolo beti okolanda interview ya Magali. Magali abi ya bande ko bima et puis zemi na epe elongwa. Koto open interview ya Jenny on dirait yepe zemi elongwa. Jenny alobi ba révélation mususu oyo ngana ko loba te na lingi bino mombo découvrir. Landa interview oyo Jenny Yasa mbanda ya Magali a kodaki biso ndeko so okoti partager maman tolanda sikoyo Jenny Yasa biso na suka tokoya pour ça l'analyse nani azana raison na raison te nani oyo azalaki enveloppe ya pamba utilisaki na azalaki enveloppe te tolanda sikoyo Jenny Yasa. Ouais mama Jenny betela biso li solo beaucoup na mateta wapi zalaka ndenge bandaka ndenge ni makambo wana. Allô? Ntango nga nauti Congo sika papa nakomaki na quartier
eza banda kovanda nazaki pa tante nanga azalaki mwasi pasteur lupango oyo Neymar lupango oyo Mateta banda kofutela na mwasi na ye nde nazoyoka mponga nayebi ete lupango kofutela kanga na église ya mobali ya tante na ngai na banda kokende église na banda komona Mateta banda kosolisa nga to banda kosola normal nayaki mpo obetela baya na solo ke azolinganga babisinga te azalaka jeune garçon moko bien boye me nga natikalaka komona Mateta na mwasi na ndako te jour ya liboso nakenda na ndako na ye nakuta ndako sali te tv eza te bakiti ya diva bakata bon nakuta mwasi te antuka nakuta mpe eloko ya mwasi kuna na kati ya ndako wana te nakuta ngo te sibisima kaka kovanda nde ezalaka nakendaka kuna nde ezala nonga koza basheri okei ozongi parce que nga mpe na bande ya kobanga mpo naza na famille moko te ke famille moko léger obimi non na bande ya kofanda na ye te ezalaki obimi peut-être oke kuna opase journée mpo église ya mwasi ya église ya mobali ya tante na nga ezalaki ekangama ya mosu na okota na kutu nazobanga bamonanga c'est abord que nde ezalaka kaka bavoisin babeta lisolo mpo mobali okutu azalaki na mwasi awa na ndako boye na boye mwasi wana babandaki koyokana te babandaki kobunda te awa mwasi wana basemeki na ye balingaka ye te bon kanda ezala mpe bato mwaye mpo kota mpe eza te omona oseki na yo kaka eleki omona okeyi oniki bilamba mobali aye bofandi 18 heures boye obimi kutu obatama ozongi ndako kaka bongo ti moko ya voyage ekoya avant mamna bango voyage banda mpo nga mpenza mama ya biso moto abengisanga na ye na mboka oyo mpo naleka na France pesa biso komona Jenny nani Jenny Yasa ok allez-y Jenny Yasa Mateta nayo koma lazima Mateta ayebisanga te nga naza na visite ya Brésil naokende Brésil na baleki na nga donc ndeko bocomprendre awa Jenny Yasa aza mpe deja na zemi soko olandi mpe Magali kuna avant bakende Brésil azalaki deja na zemi mpe ya 6 mois donc Mateta mal na bango donc Mateta azemisi Magali azemisi mpe Jenny en même temps eza bongo te dafa dire na bango po bango mbala fa voyager ozaki na zemi o pazaki na zemi tozo continue o aloba o skoza Jenny Yasa mbanda ya Magali landa Allô? Ok. Maman Jenny Zela. Maman Jenny Zela. Tango komaki na Luanda, osali combien de temps pour bokutana na Mateta et puis combien de temps avant okoma na zemi? Nasali une année après na kutana Mateta. OK. Donc comment vivre osali 6 mois après na okoma na zemi. Dans le okoma na zemi na yebisi Mateta nga aza na zemi. Fona longo na yebisi na te longo na zemi te. Nga na osa makambo na okende Brésil. Mais lokola yo za na passeport na kolinga na lukela yo mutu atika lobimisela yo visa. Après quelques mois yo la nga zemi kote bima na ngote yo landa nga. Nga na yebisi te simba kwa liboso kwa mama ya biso oyokisanga soni esimba te mama biso achela nga mutema na ya awa nazwa nake Brésil oka musika mutaza te kuna mama biso esala ye bien te nga zelo na ninka na longo nawo akoma kokima nga alingati na longo la zemana akoma kokima nga makobenga osala boye po nini yaka to longo loko no o nga na bana ndako pasteur so pe yebani kaka esala ke na longo nango lisusu te yakoma kokima akoma bonde na olongo la zemi te olongo la zemi kwa nini bote na ngaka mwana tikokende nga na bise ekosimba te donc abanda pe na kobonda nga na bise eko bozola ndandeko kuna pe sokola ndi pe Magali pe alingaka longo la zemi Mateta mobali na bango bandeka koboya okosala ndengo te est-ce que Mateta ayebaki ke Jenny na zemi en même temps ayebaki ke Magali pa na zemi nani bana jeune suis ya nani sikawa pour bango dami tu abazaki na zemi est-ce que vous comprenez très bien ndeko akoti sika pour comprendre l'histoire bien okozonga oka interview ya Magali ndenga expliquer ki o siko ezali Jenny pour ça analyse na suka
kosimba te nga kaka zemi o il faut elongwa mateta kokima tijo mosusu na yo bina kuna etongo na kaindi na ebisi ete nga nde naza boye eloko o eza na so na bibinanga te il faut emima mateta azalaki so na choix te aye obenga docteur mo bakoya na ndako wana nde bakolongo na nga zemi na kati ya ndako ntango zolongwe ndeko bomoni riske ya mosusu mateta aye kolongola Jenny Yasa zemi na ndako nayebi te bete na ngolo ezalaka nango permis eza deja doki eza deja mabe bolongo ya zemi na ndako soki likambo okoloba nini do famille yango mpenza famille bariske mwa ndambu do wasi oyo zemi ya Jenny elongwe me ya Magali ezalaki nanu toyoka ya Magali ayaki kolunga mpe nsima surtout oyebi te zemi ya nani elongwaki liboso entre ya Magali na Jenny tolanda nanu kaka esi nango mpe tozonga biso mpe bien na mobali tozalaka bien tokutanaka nakendaka kuna tobimaka tozalaki na biso mpe bien na mobali me ngai mwana mwasi wana natikala mpe komona ye te na nzela nango natikala mpe koyeba ye te kasi tendeki kaka ndenge azalaka soki wabeta lisolo tala kutu nani loba nde akolinga ye te ntina kongo mama bamateta azalaki awa bandaki kovanda na Luanda Magali babandaki koyoka na ntina mama na kuta bandaki kolinga ye te kovanda Magali bavandi na mobali inane na kati ya ndako eza po mama bamateta abimaka Kongo nde Magali kovanda inane na mobali na ndako me mama wana bandaki kolinga ye te basinisho bango balingaki te bazalaka comportement mabe est-ce que yo tango linga na mateta betela ko lisolo Magali mateta betela nga lisolo Magali do Magali betela nga kaza azaki avant yo mwasi abetela nga ke mateta ayebisanga ke azalaka na mwasi na ndako mwasi azalaki mpoli ayokaka te likambo keso baswali na mobali kozongisa mobali vi nsima kokanga biloko ya ndako kokenda nango azwa bacongélateur bafrige batv akobimisa na ndako akei ntango babongisa na mobali azongi lisusu ntango balingi babebani so na mobali azwi susu batv banini akei azongisa mobali kaka par terre et après ce qu'on se retrouve qui otikala ki ndenge bango bake Brésil bon likambo ya Brésil wana sikoyo mobali ayebisanga te ke awakende Neymar awakende na Magali kokende mobali akende alinga nayebaki ngo te parce que eyosala na ntan moko avant mobali akende epa tante na nga mpesi na bandeki kovanda esimba lisusu te naye kolongwa epa tante na ngai nakei epa cousine na nga moko boye nakomi kofanda na cousine na nga na mutu abandaki mateta kutu mutu abandaki kofuta ndako wana mpasi nazalaki na bacousine na nga mateta kofutela nga ndako mpo place na bandaki kovanda patence na nga soki nalonga akumi ezalaki cause ya mateta naye kolonga patence na nga place na bandaki kovanda mateta mutu azoli biso ndako tokomi kovanda na bacousine na nga wana mateta yoyebisanga no nga mpona voyage nakende koluka angola eza susu na eloko te etala kaka boyeboye tellement ke nga mpe nazalaki na projet na nga ya voyage naza mpe na projet na nga voyage naleka bon nayebisi ye kende soki eza destine na biso mibale tokokutanaka tokozalaka mais soki eza destine na biso mibale te lokola nga nzela na ngai eza france mpe nzela na yo eza États-Unis papa kende mais soki eza te tokokutanaka un jour tokokutanaka oke problème eza te ti ndeko na ye wana ya mobali wana aye awuti Congo aye koya nga mpe na yo olonga mpo bacousine na nga na yo okende kuna nasala 5 jours wana ezalaki okongosela bango bilamba na ndako oyenika bilamba salite na bango bamemonike Jenny okendaki ndeko na mobali oyo abomaki mwana okomona ye nani susu Rifis ok Rifis donc yo olongwaki esiko wana kovanda oke kovanda siko na ndako moko na mateta na Rifis obongisa bango bavalise mpo na voyage ntango akomi mpona bavoyage etikali une semaine nga naya kokende nasalaka kuna 5 jours nasala 5 jours basalite ka nde ezalaka nazonika basapato ya salite na niki na bongiseli bango biloko oyo etikala soin oyo mpe bakende yango nyonso ekende soin tozala na Rifis tovandaka na ye malgré bakomportement na ye malgré makambo na ye wana nga nayebi te me nga na ye tozalaki bien
ezalaki na quartier nini wana ezalaki na quartier na Luanda na quartier nini place mateka bana kuvanda ezalaki na Petrangol okay ba comportement oyo ya Riti wana ozoloba est-ce que ezalaki na comportement mabe babi ezalaki pire yo ezalaki vote ya solo Rifus ezalaki na comportement mabe ezalaki na comportement bien Ok, allez-y. Au bon que ça va bien. Et pas la peine pendant 5 jours mais navanda kina en tout cas la mona kilo kama beti. La mona ka ma beti to vanda kina bien. Non ni kabilamba otoke na ngaba mai au passer bilamba au tanda au bongisa. Tipende ya seli 5 para la CDC na zongi na ngai epa na biso. To na zongi epa na biso pesa ni wana ba kuzina pesa teta dofte so ndako mate eta ayo sanga ana envoyer jour inter ngala bisa le ko envoyer jour inter ngala koya na tongo na ngo comme ça na kende kotika bino na aéroport na mbaka na ndako so 5 ya na konta mateta to bomse biloko to soka ngo ba sokoli to lié to sambeli to bimina ba fali to stimu to katuke konta na aéroport ngo ba sema myoso ba kei ba mati ba na letu na na pena zongi na ngai na pena zongi na kama papeto be na pena Badia to sola tena mobali bien bola bola. Ya kokoma to komona photo ya Magali na Facebook apublier nina mobali ni hopo bola bola. Na zamu tu. Akupo wanga na ngote na zamu tu sala kinga pass. Isala nga pass na. Mwana ova na yo ebisina ke yone. Eko mona yo voyage susu na mwana mwa. Yo voyage susu na mwana mwa sa en tout cas isala ma passe mais ko bien na mbali c'est pour ça que bona nini yo okesne na okene wapi na kenda na ete na hivi makambwana tazana ngate na c'était na moni photo bino mibale na Facebook kasi na hivi makambwana te na ngesa awa ngala kamenga na tindeli to na tindele photo na mbali abandi ko wanga na ndika ko bondi na ngala linga kayo yo boya kina yo ko ka beze mina ngapo na to yana yo boye ko mwasi so be mungwe na ko stili pona opende tezi nisho boza na mwana yango mulika hanga kinda ko soliciter Magali pona mwana mutu siteka be mina ngazemi ona kinde États-Unis ona kinda ko soliciter Magali tellement que na visa na ye na passeport na ya ona kinda ko Oh, Maman Jenny, so, s'il vous plaît. C'est là, Maman Jenny. Jenny, c'est là. Jenny, donc, ma tête a eu ça qui a même ça qui Magali Zemi, Kakapona, a comme à Brésil, à votre amour, aux États-Unis. Voilà, ma tête a me une moine. Aisanga ke amemie soka azwa zemi abota pona abazwa mukane kamata bango bakende États-Unis. Donc ma tête en est cotisé Magali le col enveloppe papa. OK, allez-y. OK, allez. Tango yo sala bongo mbala benga ngape to sola na buntu bande ko ngape o bayeba ki makambwana bayepe ko benga ye banji ko lobana ye so en tout cas mbala bandeka ka kuwangana olo balanga ka ke na lingi yo bona boy kona to se calmer na yeso mbali ngala lingi ko na yo besa mbali ba condition sa lingi ko mona yo te o publier Magali na Facebook na yo ni na WhatsApp na yo ocha photo Magali ni Magali sala anniversaire na mona photo na ite na Facebook na mona lo ko moko ta Magali mbala respecta ba condition na ti lelo ko kota na page mobile o mona ni photo Magali o mobile a publié au moins mais ce qu'on continue à Facebook mobile au moins na ba photo na nga donc Magali tinde ngolo bana Jenny sa donc Magali ninga bana na cauchemar ya Magali donc ngala kuta bi mukena ape na mongo ava cauchemar ya Magali na boy papa merci beaucoup so moninga na yeko ko ba boy c'est que na yoka kiyoka kama na banda ko beta kara vu que biso ba famille na biso eza libanda mutu kuta tinene ngali nye ya émission na eza mama na nga siko mama na nga esa neti ngana ya ana mboka ona kota libala moko boye na vana na mbali moko na boto libala bato omoni oh makasaki mutu mobwe to kutani to zo mimana ezaki eloko moko ya temps
akei na pe esili nango esala pasi oui esala pasi mais après les cas que les kidango mais sikoyo Magali alobi ke yo obandai ko benga mateta téléphone oyamba ezumo oyamba de Magali na téléphone natikalo oyambe na téléphone ti abande kofinga nga abande kosala nga ba audio abande kotinda nga ba message na Facebook kofinga nga yo na kodokisa yo mobali aza nga na lakisi yo bwena boye nga natikalo oyambe na téléphone ti bande ko boyoki Magali kuna lobi basola na Jenny ya sa téléphone ba finga na so pendene abi oui Magali ayebisa biso ke ayebisa Jenny ya sa tika ko benga mobile na ngai ba photo tindela ke ba ya mutaka na yo wana ba video soko bengi sumbal na ngai na ko publier yo po ba photo wana eza déjà epa ndanga na ba video wana mais awa boki Jenny ya sa ndenga abi atika la ko kutana tana Magali te batikala ko so en téléphone te Jenny Magali tana otinde ba voice tondi manani watinda ya ofinga nga olobi ye atinda leka mobali na Congo afinga ngai donc leka mobali donc Magali ona coopérer na leka ya mobali na bino a utiliza leka mobali na biso ya mwasi obanda kova nenda ko moko bene abenga nga afinga bisanga ke omoni na shanda tiki yo tolinga kaote na famille biso bwena boye nengana benga mobali akenda Gaza bango nyonso na leki na ye Magali Gaza bango nyonso bon sikoyo Magali ndenge na beke bokuyo benga na ye agangela yo aobi bana otindela mobali ba video na yo ya mutakala e konso akuta ba video ya mutakala na fona mobali jamais okite kalobi na nini katika na yeko za na wote atikalo omona na wote za ngolo ta po telefone mobali ko de mobali ayeba kite na fond de camp mobali ngane na zaaki wana ayebi te bon sikoyo tangu oyoka ki makama Magali ke mifi kona mifi tanga oyoka ki abomi minema isala ki onengeni babi on dirait c'est comme c'est une coopération na yo ndenge Magali aboti mwana ndenge wana yo wana olinga te mwana fara kufa po yo ko remplacer wana papa na mokinyo eske mutu nini penda dingela mutu na be ngai ti refuse ke Brésil na tikalo solo na refuse te na bande ko senga numéro na eba ya na bango ya bango bakaka aza téléphone te tina tamo ya bango sanga tozala batu refuse ninga zana na Magali yo okoki kwenda kobenga refuse te pona bango bale vanda ndako ngo ekosala bien te etanke mutu na moni ke na ozana ngelo monte par refuse pas pesa ngelo monte ngapena na bango senini esi déjà sila na tika pe ko déranger so yana bango te pas pesa no refuse na tika ozani no refuse te banda bakenda ti lelo na sola apena refuse te na sola kaka na grand frère na ye tangu mobali na bino anga voyager akende Brésil maloba nini ayebisa ki parce que juste akende Brésil azalaki na yo ayebisa ki yo nini apropos yo nini ayebisa nga ake koluka na koya na kolanda ye soki nga pe na voyager na okipe moma biso na France ya koya akolanda nga ayebisa nga bo maloba na nga na Europe ya mwana siko yo na Magali botikala kosola teloko moko tata na ba voice bosola teloko boswana ta uswana ngana tikalo sa Magali te Magali nde alukanga na Facebook atindela nga batu bafinga kanga babanda ko finga nga tongo midi pokwa monyo bimiyo mbala lali yo akei yo tikali boye pe atingane na lakisho ke ngadi na mukolo na mukolo mobile ni atikalo zo na telefone mobile teke o agaze nga ba finga nga jour morte ok toyoki mama Jenny siko na makambo nyonso ndenge de kibu siko yo lobi siko nini message nous anime pas Magali ngai message na nga Magali za ke Magali atika kombo na nga makambo elekeza entre bango soki refuse sali makambo za pona eza entre bango na famille na bango na bango nga na koki ko s'incliner te pona na vie ya mwana mokie mwana waza innocent yebe loko te
ngana kende koloba na rifesi na incliné eloko mwa mabe en tout cas nakoki kosala ngo te papa nakoki vraiment kosala ngo te donc atika kombo na nga abimisa vraiment kombo na nga na kati ya makambo wana atika vraiment soki osala na ye badirect asala na ye direct mais kombo na ngai atika so batuni mbanda lobake mbanda ngo akufa existaka te atikala komona ye te mpo ngana tikala osalaki mbanda na Magali te. Bon, siko yo na mobile na bino siko ese bolingo esila to ezali kaka bana mwana bosola na mobile bana mwana kufa to solo laka bosola na mobile to solo laka jour mwana kufa pe na benga mobile pe to solo la na kinda pe matanga pe pa bandi ko ne pesa matanga zaki na kindaka mobile pe so na difficulté pe na za pe na mbongo tatindela anga pe to solo laka to za mbonte bobosaka moi sta mobile te to sa so mwasa mbali tinga dana sala na ngape vina ngame mobali kaka ndalinganga mobali kana prometanga ke ngai na linganga ka yo boy na boy mobali alobana ngo menga na sala deja vina ngam mbali pe ke ngasala vina ngame so na za difficulté mbali sa so za difficulté en tout cas ko hésiter tinga na linga ka oti lelo ngana ngo sala mamna nganyo so Magali na odebarase Magali okay ni na mwana ifisa ngo ke ngana otikala na bando yango gola osala ba faire na ga mobali alobana mamba nyonso. Bon, tangu siko mama yoka makambo na aboti yoka makambo o bozo na dispute bozo na mbayu na Magali sangwe tamboli ke eleki ya en fait comment me fie eleki ya mobile na bino abomi mwana pona se débarrasser na Magali po o ya na Brésil ko remplacer na ndako wana mama ko bakini mama na ngai sisi ko famille na mobimba eza miente parce que bon so ba benga ngaba komo ganya na nga ba mwanti ke ngana na mboka o pono créer ba trouble quoi donc eza vraiment bien na ça peut mal à l'aise la famille so na za vraiment mal à l'aise ya o moni ngati na luki numéro na benga yo donc eloko wana pe na ngana ye bien moti makambo wana pe na ngana ye bien moti ngana zamba na Magali te na tsalo za ndanda na epete donc alongo na pe eloko wana na mutu. Mais oza quand même so ya changa ne alongo na nga so ya changa mbanda longo na mengai penza nazala na calcul na ete na calcula ka ete penza ko Magali za mukolo makasi aga ni ngwele na calcula ete nga na mwa mukini yo za ajini 26 ans Magali za 27 te Magali za ba 30 quelque donc mobile abia lingaka na yo alingaka Magali te mobile alobana nga bongo po Magali aza mwasi moko azongisa ba visima mingi donc abemaki na Brésil bavanda na mobali ndako moko inane na mobali alongolisa ye bazeni mobali akenda kobota na Kongo mobali na Kongo na bana mibale me na ndako Magali alonga bazema ba 6 mois ba 5 mois mobali alingi yo wana aloba ndenge mobali ye moko to yo mtu oyibaka mwa mobali ye mo mutu abetelanga alingaka ye te yango alongolisaki bazeni mobali ye mo abetelanga bavanda na mobali ndako moko inane alongolisa mwasi bazeni alongolisa mwasi bazeni inane 5 ans alongolisa mwasi bazeni mobali aza adeba na Makongo ya 5 ans soki pene 3 ans o bango kutu bazala na ye te omoni masiko mamolo biso toyebi ke mobali na bino makaka amema mwana amema ange lwa bato akenda botama mpo basala nini bakoti États-Unis donc soki mpe ezalaki mpona boya bakende te atika kombo nanga mpo mabokilo na ye alingaka ye kutu te siko mabokilo atika pena kombo mabokilo alingaka nde yo mabokilo alingaka te yebinga te ngana komani ndako wana te yakona ne mobali ndako moko mabokilo yebinga te emo yo ebineni alingaka Magali te na masolo na yoka mpo basemeki ana Angola ok moko ayebisa yo po mabokilo nini olingake leka mobali na yo amanka yo barespect akotelaka ye ya na omanki barespect ndenge kasi na banda nini toyoki te papa alobi nini ke
ndeki abane ko manke ba respect alobini ninga na bomo mais mama kuna lo bani na ko tela bikete ya zaki na pama mutu refuse zaki na pama mutu te oh donc mobile kabilo nga wana siko mamna ba wana tatu me wana eza mamna ba ngai eloko ngai lingi te na ba life magali kombo na ngai nga na mbanda magali te ma tikala ka pe kozala te. Voilà, donc biso toyebi ke mobali azalaka na mwana te mwana neka moko abota ye wana ezali nema anekolela ndenge wana yosko orevele biso ke mobali aza na bana mibale na Congo base magala ye makambo wana ayebi oh magala za nkati oyeba aza nkati oyeba très bien ke mobali aza bana mibale na Congo ayebi je dis le na refuse oh ça va, je crois, message passé. On a évité les camions sur Bakissa, Ostrobi. C'est là avant tout d'abord. Ceux qui sont en famille, Nabino, Mafandi, Babino, Yo, Tomonika, Maman Jenny, Asamoa Sikitoko, Bengisa Jenny, Bofanda, Boksa, Liba, Nabino, Tolingi Jenny, Yo, ce qu'on poche aux Andings. Non, bon, il y a fond, il y a un peu de balade. On a un projet, on a un projet, donc, il y a un projet de balade, on a un et so libala ngopena ni mati oh vous avez des mois non bal olongola utu bazemi déjà ne moyo mo lobi mo mali esili to kabwani esili mais ateke nde to photo zonga na to bala na to zonga sabete olingo pona ezala lisusu te to tikala ba camarade conseil eza na obenga ye po obenga ngato sola to saba blague oui mais bolingo ezala te po ni ma po mateta mona ngala posta ka mobali nanga ayebi pe très bien que nga sala déjà vu nanga. OK Maman Jenny merci mingi likamuni ni ogo bakisa o lobi awate bane bona ndawo siko likambo pene eza sute papa eno nga lingana lo bakaka ke magali atika kombo na ngapona wana eza kosani réputation ya réputation na ngai parce que atangi même kombo na ngai ya famille omoni donc tango ngabenga tango peut-être Jenny ni ya pamba ilingana leka mabi pena Jenny ya sado bozo confirmer ke eza pena ngai donc abe sa réputation na nga réputation penza en tout cas basomba ngote réputation la somba ngote o koma kito nyate koma to eba kipete so to ati surprise ni kamo sala biso passe choka biso donc to zaki pena to compatible pena na barome ati ka pena kombo na makambo wana aminsanga na za kozero ko moko ti aminsanga vraiment eno mana osenga kaka yango wana donc ezaki nango complicité parce que elobma ke yo sala ki complot moi si ya atika na ngola sala ki complot na mifi babo mamwana wana po comme ça mobali abenga na magali po yo oya Brésil déjà ina ngonde ngona te za bongo tenga ku na arifete tikalo so la te papa na zala apena nyimbe tinde na lo babwe o effort yana bongo soko kanti yake na séjour na sena yana bongo numéro ayebisanga ke azala na telefone te jour na ye ko insister ayebisanga ke tozala bato bango bafanda ndako mona magali peut-être pe akotika telefone boye anani yo bengi magali amoni epesela bango problème na ndako bafanda ndako moko tike eloko wana depuis jour wana tinde lelo refuse akoti prison tinzambe pe na likolo omona biso na tika lo swana refuse te papa. OK mama tundu sana biso question mo elingai olobi magali abane kotikela obo dio ya ofinga yo azwaki numéro na wapi azwaki numéro na ngala kati telefone mbala yiba ngopina oh ça va maman Jenny ça de comme na suka na ebité rolobanini na ba famille na yo famille ya mobile na yo bande kwa yo ba kili soro kwa mangoni siko na famille na ngamuno so yo kapenze loko balimbisa ngana yebi na ngapenze loko te na yape mboka o pete na kota libala mama penza pardon limbisa ngai na yaka mboko te na kota libala mwazo ko ako wako abandone na mboka oyo en tout cas na yebi loko te na famille ya mateta kuna en tout cas na zanga pe loko olubate na za pe loko olubate mais pona magali tika kumbo na nga famille na ngande na osenga pena pardon balimbisa ngai na lingi s'adresser directement à magali siko yo ça est pas Rolanda o siko iluba na magali
nasa nini nalingi osadresse sikoyo na Magali to Magali azolanda yo sikoyo loba na ye olobi na ye nini sikoyo azolanda yo Magali lovola olanda ngai Magali tika kombo na nga Magali wa mukolo makasi ngana tikala ozala mbanda na yo te na tikala pe koyeba yo te oyo ekomi tolingaka te ekoma mutu moko te alinga abota mwana ye polobi mwana kufa toyebi mwana zwa problème en tout cas nga naza cause eloko moko te naza cause eloko moko te yo tikala omona nga te nga na tikala omona te mais yo oyebi na kati ya mutu na yo bien obanda ofinga nga obanda osala nga ba audio mais nga te jour moko te nazwa telefone na nga nakomela yo nafinga yo na tikala osala ngo te alors bimisa nga na kati ya mutu na yo comme étant mbanda na yo so batuni yo lisolo na yo ya Luanda parcours na yo en tout cas annulé nga bannir nga ilongola nga na mbanda na yo te Magali naza vraiment mbanda na yo te na osenga o pena discours pa mama tira mon homme na ta boka pour favor longola penza po eza kosalir famille na nga kosalir réputation na nga po na ebe eloko moko te na kati ya makambo wana nyonso elo na loba kaka ya wana natika pe okota na kati ya ndako mobali na yo te na remplace na wana mobali na yo ya ofele ndenge okenda na sala ngo te natika pe kosala ngo te tuka bimisanga na kati ya makambo wana elo linga lobaka ya wana. Voilà, merci beaucoup bandeko balandi bolandi ezalaki Jenny Yassa. Voilà, c'était la Jenny Yassa mbanda ya Magali oyo jeune fille oyo na Brésil bakataki mutu epai ya leki ya mobile na yeboyoki toyambaki Magali ça fait 3 semaines passées expliquer kalobaki makambo ya Jenny que Jenny abandaki kotungisa bango na Brésil yena mobile na ye mateta voilà toyoki lisolo comment est-ce que zemi ya Magali elungwaka kuna 6 mois avant mobile akende Zeme lungwaka baboyanaka pendant 9 mois bayaki kozonga na Magali ndenga lobaka epita ngambala okende mobala yaki na zemi kaka ndenge mateta yebisaka Magali zemi yanango munene te okoya kobota na Brésil awa te donc longola zemi te Magali pa ngo longola zemi kaka ndenge yebisi pe Jenny sikoyo na yebite boyoki ba dire sikoyo ya Magali ke mateta mobala na banga seke non azo utiliser kaka Magali abotela ye mwana pota bakoma kuna na bakota États-Unis na mwana ezaka facile nana kosi nani na ebite toyoka ki Jenny siko toyoka ki Magali pardon toyoki Jenny siko na moni 3e émission il faut toyoka mateta ye moko ya na bango nde tokosukisa faire Magali voilà. C'était un peu ça na ngai boyoka affaire Magali toko umela mingi te boyoki lelo tozana appel te botika ba commentaire na ba commentaire wana comme ça Magali pe atanga ayoka bosala jugement bino moko kofinga te koloba mabete na loba awa na radio lokole ba papa ya bwania bazalaka ba mama ya bwania bazalaka ba ya bwania bazalaka émission o eza conçu pona kosunga kaka communauté esika mabezali pona tobongisa tosuki awa lelo tokutani prochainement pour un numéro sur Radio Lokole. Merci Longonia na mama Rena Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice ya chaîne Oyo. Un clin d'œil mbote na yo sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer. Moi si oya leki mibal na mbongo na Afrique du Sud. Moi si oya bundaka, elle est tout le temps en zela pour la bunda pour la vie. Ça, c'est comme ça. La femme forte, Maman Charlotte Kaputu. Voilà, on est ensemble. Hier, à la boutique d'habillement, publicité de Rapana Bisso, sponsor officiel, en Afrique du Sud, na Greenstone Shopping Center, au Kena Shop L119. Hier, habillé officiel à Banabino. Na Jamestown Pay Shop, monsieur à côté à Johannesburg Town, wana, côté KFC. Beaucoup de monde a soki po lingi na yote mbala moka okena take lot online obetika ka Little People Shop et obima oponir article lingi wana alors ba ko delivering tinanda ko stopé okena zando obeti susu Little People Shop okomona wana tosuki awa yope mutu na besoin mwana yo akotanga na Afrique du Sud aviation mwana yeba ko pousse avion civil to militaire hélicoptère civil to militaire to pe mécanicien hélicoptère to avion Bengaka Mama Charlotte Kaputu. Tosugi Awa. Merci et à la prochaine. Chap chap. Et tchara.
Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayiba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et elle dit non tout. Une famille. Voilà c'est le vêtement. Une famille, on a signé une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. On est ensemble, une famille, on a été, on est ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà, nous sommes une famille. On tire une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la Congo. Comment on m'a dit les bâtiments en boula. Ouais, ça m'a accompagné quoi. Même chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun au c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la bendele, je suis papaye. Une jaquette, c'est une famille, jaquette oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Yangwana, c'est une famille. Jaquette oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail, Basi sasa moto manyele ni tete. Bongo na beto
Banda batoti kuwela tangani na sanse Yende moyese nanga tisokelele Ngana botono